YouTube eza église te. YouTube eza beta biloko. Ako beta biloko. Po quand mo konda legi na mibali be neni na mibali wana azwaki bango azwaki basemi te. Papa na biso evi oza pena mobali abopikili ki babokundu bwa nzoto. Félicitations papa. Consommer mbongo na yo. Esilité. Osambusi mwana bango. Osali buzoba na réseaux sociaux. Wana famille nezoloba. Soki toye na zema Karim Mokonzi. Soki famille bazo silika. Exemple er moko. Nous avons sa famille raison. Par rapport que non. Okoka ki jamais kobimisa zemi na yo na internet. Pe zemi déjà kotala ngana za espère ya kotala ba zemi ya basi. Naye mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Tinga maman ebi ko solola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki o raté etali yo o na yoka kite o na mona kite tala e wana mama kitoko evandeli malamu la reine. Bonjour Banapoto, Bana Mokili Mobimba, ça dépend de Herbo Rolandela, Francis Moté Chando, garçon de l'X, c'est l'homme de bête bloc, toujours na kata la Rendinga TV, chaîne à vitesse, c'est chaîne y a actualité, beau s'abonner, beau commenter, beau partager, beau aimer, beau liker. Tika na vandisa maman la Rendinga moulin vesedora, moi ça makasa longa bitumba, ba 2000 personnes, 3000 personnes, maman la Rendinga longa bango, tika na vandisa beaucoup de respect na maman Marie Kitoko, beaucoup de respect na maman Marie Kitoko. Tika na fandisa igaka emotre madi yole mombele 4 fois momo tali mwasi okomisi na okanzambe tika na fandisa mama katoko nga la beauté des Atlantes na peso bambote peso zali tika na fandisa l'impérateur asaka ka moko na kombo Antonio de Bundes l'impérateur na kata Doctimood donc yende à l'équipe on na kata Doctimood mon vieux adosenga maître sengi kinga sant toujours mutu moko bien bikabakaba mama na liso na biso mukolo lelo zemi ya Karim Mokonzi eza ya solo to eza ya lokuta famille ya Evi famille mbala Karim Mokonzi très fâché balobi mwana bango akobala lisusu Karim Mokonzi te po abimisi zemi ya mwana bango na internet papa na biso na mama na biso za na internet nyoto to sala ka tusuka kaka na internet parrain marin eza ndeka YouTube papa YouTube mama YouTube vous abonnez toujours na kati la Rendinga TV chaîne à vitesse chaîne actualité émission beta bloc on a beaucoup commenter beaucoup partager beaucoup aimer pour et ça la biso bien makasi merci beaucoup pour camaramu na zo sabino lelo bo supporter ngai na sabino émission beta bloc ezara so autres dans l'émission chamungwa na mai pembe pour na bata tension botala raté mais botala rapé pour ko ta vie mama likamu aiza nini matisa volume atozo la émission na mutuka matisa volume atozo la émission na ndaku taba bafle air mo poyoka bien air mo tant ozo sukola mais ozo kanga mam nazo yibisa yo mama likambu aiza nini na minute votre kota na makambu ya bazemi Karim Mokonzi a eu problème na famille ya mobali na ye Maman nazolo baba te belé balobi on te pe bazo banga mais ngana lo baka boye dès que on a planète terre na ko beto biloko sauf nzambe yo nani ba beto biloko te oko beta mabiloko o sali malamu to ko beto biloko o sali mabe to ko beto biloko famille a Evi très fâché on a ba très on ceux qui traînent suka na te ba te za 10 na suka ceux qui traînent na fâché on a suka na S ba S 10 na suka ceux qui traînent suka na ba C on a 10 na suka famille a Evi très fâché par rapport que non Karim Mokonzi au sambusi mwana bango osali buzoba na réseaux sociaux wana famille nezoloba famille tomboki famille lobi obaki koloba mais nga sikona ngina zongisa batu na nzela marambo famille zoloba biso ne tozaboye ba rapport nyoso topesa yango na YouTube neza papa na biso YouTube ne maman na biso YouTube neza procureur général na biso
c'est que bino botika nanu makambu oyo bino bozoloba wana fallait pas l'élection na YouTube te. Il faut les capots dès que azwa kizeme apesa ki message na nini na YouTube. Parrain YouTube, marin YouTube. Bino dès que bobali maman na biso Karine Mokonzi, bokota makambu na biso te. Biso makambu na biso sukara na ba live en direct. Tomi yebi. Nga so muta finga na okende papa te papa na nga YouTube entel afinga nga pena na bandiko finga uso na bandiko dénoncer makomba lobaki soki za lukuta soki za ya solo siko famille ya maman na biso ya papa na biso Eve boza la libanda na makambo oyo boza la libanda na makambo oyo soki toye na zema Karine Mokonzi ce qui famille bazo silika exemple er moko nous peut sa famille raison par rapport que non au koka qui jamais kobimisa zemi na yo na internet pe zemi déjà ko tala ngana za expert ya ko tala ba zemi ya basi je suis un expert ya ko tala ba zemi ya basi na talize Karine Mokonzi mutolu déjà bimi na bendi bilili zemi wana soki atikali na po bota Karine Mokonzi atikali na ba desime po bota po naza espère otala ba zemi ya basi ngana yeba ka zemi ya mwasi dès que kutu avant kutu yemera amiyeba de ba ba na talaka na tolo ndenga zo pema ngako to ba tolo wana talaka ngote ngazema mwasi na talaka ngona misu atache lanti na comprendre que non abandi zemi pema pasa na yebaka oh déjà bandi zemi ngana yeba zemi mwasi na démarche ka ya pamba na comprendre ah démarche déjà mwasi déjà za na zemi na démarche ya pamba na yeba mwasi za zemi ndetaka mwasi azobwaka basoyi ngako to basoyi na beta ngo kareza biloko akala ba mama ka babanda kokosa biso oh so mwasa zema bomba basoyi na bela muno ngape so etoni ngana munoko te awenza ba biloko lukuta soki famille ya Karine ya mama ya papa na biso Evi bazo déclarer moko photo pesa bango raison o exploser mwana na bango na internet ndenge bango bazoloba mo photo pesa bango raison jano to kinondambo ti bino bozo bimisaka bazemi no be internet bona na ba Kardashian on a te ba famille Kardashian ba Rihanna baza ba sorcière ba Rihanna baza ba déesse mai ba Rihanna baza ba ndoki nyoso biso tout ça ba bantu. Comment expliquer attaque to abi papa na biso na internet maman na biso na internet photo pesa ba rapport mais ça ba rapport musu photo belo ni na ko pesa rapport ya zemi ya mwana na yo ona kati za mutu ona kati za mutu batebe ba sekisinga ba biso ki Karine Mokonzi ko pesa mwana ndoi apesa mwana na ndoi ya Chaka Congo oh oui biso ba congolais moko ne barate mboko ezaka bien o babenga bina mboko elengeza pena mboka moko bien pona koseka ndenge ni Karine Mokonzi apesa mwana ndoi ya Chaka Congo po bimelongi ndenge nini na fingi nga papa na biso Chaka Congo te mais papa na biso Evi aza bien mais tout ce qu'on a na liso na biso tout ça ba bantu yo okozwa zemi obimisi ozwa exemple ya rebote on a comment na zemi abande ko lata ba gen malgré ba to comprendre que non elongeza nango ya zemi bobuza na zemi ola taka ba gen mais yo obimisi kafumba na zemi na yo na internet oui eza bien pour na biso to rapport tout pena rapport que eza pena ya solo pour bate belé ba boya ki nga pena boya kango pe toza parmi ba to boya zema Karine Mokonzi dès kabimisi ngo biso toza ba héros national pour nako to dénoncer ba vérité. Toza ba héros national pour to bimisi Karine Mokonzi bimisa zemine ba monango mage ba muso ba bandaki ba bino bandeko boya ngo Karine Mokonzi prouver bino boye oui approuver biso mais biso faut pas biso ba merci pour toza batu oyo to lobeli ke no Karine Mokonzi zemeza lukuta et pousser à bimisa na internet pour bino bozo ba vie mais moko moi na deko bimisi zemi bongo obi combien de misu o balinga Karine Mokonzi te bazana YouTube combien de rankings o Karine Mokonzi zana bango batu musu ba kotala pour Karine Mokonzi kotala ba âge na e na ebité
Tanton nzamba sali grâce pour tanton kota de ménopause mais nzamba sali ka grâce mo boye. A kota ménopause zela. Zela nan. Te. Ngapi na songi. Mais oui, pour quand moko za muta lelo te. Et quand ça pas kota déjà ménopause mais nzamba sali grâce. APCSM. Pour que tala Karine Mokonzi déjà ndinga za bongo. Ara ya ba 40 keka okende déjà. Donc ndinga no Karine Mokonzi ndinga za bongo. De moi na on a fa lengele makasi pe ndinga za bongo faut que ta ba jeûner prière asenga nzambe ba merci faut pesa ba pasteur Deniles ba dim. Oh non, Deniles te. Deniles azo asu dim te. Te faut pesa ba pasteur pe ba église ba dim. Faut ajo akomi na ngo wana déjà ko zo mona liboso ya ngo wana. Et ça grâce on nzamba pesi. Et ça grâce pour que bala ya liboso ya ngo teza ya Karine Mokonzi non Karine Mokonzi bali mibale belé soki Karine Mokonzi ninga za bongo akanga mizemi na mwana mobali o papa na biso Evi oza pena mobali ya bopikili ke babokundu bwa nzoto papa na biso Evi oza pena mobali pour Karine Mokonzi leki na mibali mais barapoto papa et là qu'on a sepeli ndenge bat bazaso bazo bali sa babi pena te consommer moi sina yo ne ba bougumestre balobaka ndenge ba bougumestre balobaka non consommer moi sina yo na senti pena mi balo nyonso Karine Mokonzi leki na bango mo balo pena zo consommer Karine Mokonzi comme il faut 4h du matin tantôt pena ba journée tantôt pena ba outi musala ye c'est papa na biso Evi coup de chapeau photo le bango coup de chapeau YouTube est glissité. YouTube est beta biloko. Nako beta biloko. Pour Karine Mokonzi leki na mibali be neni na mibali ona zwaki bango azwaki bazemite. Papa na biso Evi oza pena mobali ya bopikili ki babokundu bwa nzoto. Félicitations papa. Consommez mbongo na yo. Esilité. Landisa ya kolandisa. Landisa ya kolandisa. Wona soka botami Karine Mokonzi ngaza bongo abandoza be karabana ba 3 mois. 3 mois zemi. Consommer. Profitez et le bas papa la biso redia musique. Profitez ceux qui pressent au Diego, ceux qui pressent au Nini, bangolais pour répondre na maramu na zoloba. Et mon peu portugais à rapace. Toko beta biloko tina suka. Mais et ça libiso bien na batu o ba benga Karine Mokonzi ki sita. Na batu ba benga Karine Mokonzi asumba na nganda. Na batu ba finga Karine Mokonzi abotaka te. Lelo Karine Mokonzi abimisi zemi na ye na internet apesi rapport na internet bino bato bo finga ye bino bato bo critique bino bato bo sala boy bo sali pe bo kangelo moko Karine Mokonzi conseil yoka conseil na zan expert ya kotala basi ya zemi na vana basi ya zemi belé na yebi ndenge ni moi sa zalelaka Karine Mokonzi ko bota liboso yango wana yoka biso batoto bota kala na zo peso conseil ko bota liboso yango wana pona ngai mona na ko melise mabele te poto ba miliki ezali po na talaka vidéo no mo à l'époque ndongo ningisaka mabele eza ba archive eza ba archive pona nga Karine Mokonzi ko bota liboso ko melisa non mwana mabele ti mais ça no mona miliki po sinote mabele ko yako koya. Deuxième conseil à Karine Mokonzi. Eza kubota liboso zeme ozu ya liboso yango na ebite soko ozwaka ba zeme olongola na ebite. Mais yokanga conseil. Zemi na yo wana tika ba mouvement du corps mingi. Keba na fausse couche. Tika ba mouvement du corps mingi. Mouvement du corps eza nini? Po totala ke vidéo na yo ningo la kisaki zemi. Ozo bina ozo sauter ozo salabo te. Moi ça c'est masala ba mouvement bongo te. Oko fungula pe col. Malgré na poto kuna baza ba kolo ezaka ndeti ya ba ciment. Bango kuna ezaka te ke ya mwasi bango pena bazwa ngo pena ya papier pena batie evimie kangami makasi bazwi ba mamiki pa. Mageza poto keba. Okipe kofungula col na yo au perdre moi na yo. Tika mouvement du corps. Tika pe ko beta biloko mingi. Ko beta biloko ezali émission ningo zalaka lobi ba pema wana ezaka pima be pona mwasi ya zemi. Par rapport na lobi nde yango wana. Pour s'abonner toujours beaucoup monde.
mwasi ya motema pembe maboko pembe la reine Dinga maman ebi kosolola balobi to s'abonner biso nyonso na kati ya chaîne na biso soki orate etali yo o na yokaki te o na monaki te tala ye wana mama kitoko evandeli malamu la reine